On est qui kaka. Ce que pour dénoncer tout l'accès de tout la ZPD. Ye mo bandi yango paraît pour ndimi. C'est ça concert ya ba PD. Ba PD ba double sexe ba wamina. Il se fait dénoncer. Mon balé na bimiseli ngai. La militaire ba bengana ki na Niger, na Burkina Faso, na Mali, na Guinée Conakry. So batika ka yena ba wangela na. Badina ba bala le wana. Boketu malgré libumuni azana souplicité ya Robin Dango pour ailleurs ça des autres na ba concert à bateau. Mais jour on a compris na kité. Bande koloba soki fallait asengi pardon te akobeta te siko phénomène combatté banda depuis kala fallait abeta ka 105 pardon on a moment oyo a Melissa Macron mo eloko na bandal siko bozo zela na moment on a senga bino papo o basala kaneza combat libumu moni babenga ngo combat libumu ko vita zela bambolo vite basala kango pona libumu na bango moni ifuzala ka ndingi wana bino za bongo biyo za ka bongo ponga na za la boye yo faut avoir bon pour gagner dans la boue. T'en bien. Nzambe na yo. Yo za mona nganga, mama no nganga. Nalande mona Nzambe. Soki ezala kaka ke mutaika na okesa mutu nyonso za na capacité ya kobima koma lokwa fali me batu nyonso bakomi lokwa fali. Abi oyebisanga komba mwana musala ta mususu ya leader moko ya mboka. Oya lamba tanto bon oyeba te yepa sala kasipembe na mutalimia boyeba ye ko lelo ba mission ya Congo ba complexé soko ndimi fali oza yuma ka bango mo ba mission na so avant na plateau abeta masolo ba Gims ba Burna Boy soko bato ba tchaka comme exemple omoni poso ba yisi bango fali aleki bango bata ba exemple ba Burna Boy omoni ba kena obimisa sko bato bata comme exemple sko tang balanda ka fali na ba concert ba benga bango ba yuma kasi ngane tindengo na ngala otuno nini fali ya sala o ba musicien na ba sala te na Congo kasi congolais tang akoma na niveau atuna fali ya sali nini fobi na fila yo kamawati robino pa yo kamawa. Mes chers amis, il y a que des bêtises. Il n'y a que des bêtises. Il n'y a que des bêtises. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. 2024, lui-même, le professeur de son élève, il va venir corriger Yoarena, Jésus, de nuances, Ferigola, le professeur de son élève. Il va venir corriger Yoarena parce qu'il y a trop de fautes, il y a trop de bêtises, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien du tout. Peut-être na ba page concert nini yo bande omone zaki direct Yoarena. Voilà. Sikoyo. Bataka ngo pourquoi? Faut ba bi ne mongo kokota. Kasi kolega yango ti. Sko muto yo aleki sko fallait ya yende za la bongo lokwa fali. Na koyo sangisa te mutamisa album ata 10 concerts na misapi ya betité. Donc na sangise na muto azobeta plus de 50 concerts na lo babango nyoso tout baza pareil. Wana te. Tango zoya, tango sa vidéo. Et loko liboso elinga sala sko plaisir. Tango vena biso zo sa vidéo alobi mtabeta Yoarena. Plaisir. Vous comprenez que c'est le alobayemo que on a beta. Au cas si plaisir, tu yemo kwa ju téléphone nenge fali pour pa beti a pesipe date ngape na ya Yoarena. Tango asili si soka linga sa siko makamne wana zo sala pona master na abi master na ngapa zo beta. Wane ko mba moko double. Nande na défendre ka fali pour pas, eza normal, na na capacité directement bomo na comme na capacité te osala wa fali. Bango pe bandi maganda ju téléphone ne wana yé pas comme na capacité te osala wa fali. Yé mo ka zomo na ngape ta musuna kokate. Master na ngata musunda ko za na mo capacité wana ya. Koma mutago yo zo te téléphone yé moko abimisi na oya yete. Mais azoluka bimisa ya motu ou ezana espérons. Et le professeur va venir corriger son élève. Jésus de nuance. Ferigola. Le padre. Professeur est un moto à l'action doulet. Ce qu'on dit, moto au sein d'entreprise, moi, comme professeur na yo. Bino tout au sein d'un moto, moi, zaki encadré bino. L'entreprise au bandé ko sala.
sikoyo ndenge nini akokoma professeur. Par contre Fally Ipupa azalaka chef d'orchestre na quartier latin. Tango azolo ba professeur bongo vidéo nini amona Fally Ipupa bafandi ta mususu na ba artiste nde bazobeta guitare Fally azoyemba. Ezalaka Fally azobeta guitare bazoyemba na baninga na ye. Omoni sikoyo yana bat misusu bapesaka ba réponse sans le savoir. Tango bazolo ba Fally aza guide tango bozoboya. Mais comment soit ça les locaux bino bozoya bo salango pour le ba correction. Là c'est quoi affiche il y a anniversaire à quartier latin. Omoni Fally Ipupa te. Et puis na photo wana il fallait kaka Fally azala. Mutaza na level lelo. Osali affiche tia été. Mukolo moko te. Ba peka balingo sala ba featuring na batumsu te bakanga maka no Fally. Ba sa featuring na yo ndeni tant que ba mono za professionnalité. Taika boya featuring à faire. Et puis mutava sa featuring na yo il faut tala na ba option ndenge monde évoluer. Est-ce que ba option wana yo za na ba capacité na est-ce que toucha rango? Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 €, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Mesdames et messieurs, très chers internautes, amoureux de la bonne musique, amoureux de l'émission Buzz Ndoulé, un grand merci à vous qui nous suivez de partout, disséminés à travers le continent. J'ai dit comme ça, un grand merci à nos partenaires, surtout au Basutenaka. Nous dit premier, de loin ou de près, spirituellement, financièrement et physiquement. Et merci Nabino, vous allez belé de partout. Bandeko pe natango ya pasi ba kokai koti kangaite mingi bakosaki. Comme il va que non dit to salabo. Mais ti bakundi pe grande sœur basali na bango pe loroté bakosi na bango nga problème ezate. Mais laissez-moi être reconnaissant et pas ya boss Cédric Teka 001 Motema ya Sarah Aleda Teka. Un grand merci à toi, le seul et unique personne au Azareki de Kernanga Ernio Sotuko Benga et en tout cas patron ya Boena nous na monate. Je suis vraiment reconnaissant. Les boss Cédric Teka 001 Motema ya Sarah Aleda Teka. En tout cas na loba tona lela ondenge nini boss na ngai na bike tozo continuer kaka na pesa mbote lisusu pe ba courage na ngai ezali comme ça na boss Pablo Kini. Lui il est tellement franc que soit azana ngota soit opesa yo. Les boss Pablo Kini, les grands déclarants, un grand merci et puis courage. Bakoki na bango yote boss donc tout basali wana to récupérer bango kaka jalousie et tonda trop na mokili même utakoka yote parce que usala musala na una ndenge kimia oyibara no mutute usala no un temps na ndenge ya boulot na yo. Un grand merci na bande konyo soto balingaka nondi premier Sam Kuku le nécessaire depuis Londres mbote na yo kotozali malgré okosaki ngame zara avie na ngai Sam Kuku le nécessaire talara yo za le nécessaire na ndenge moko boy ngana comprendre kaka kolanda ba Kevin te mo Kevin Mohamed kolanda ete azo bebisa cop azo senga trop. Rapesi mbote na mamasa na nganyo sa ba journaliste Mago, prophète Mago, en tout cas un grand merci na assistance na yo. Il y a Isaac Maï, il a passé toute la nuit avec Ngai Kuna Navsek, en tout cas un grand merci na yo Isaac Maï et puis artiste comédien Broly Toussevo J3, mon ami leader J3, un grand merci à Ada Ilonga également qui était avec moi Bambote na bandeko nyo surtout de Léon de Près Bazaki na ngai et merci Pena Bandeko tout ya Congo Mokilo. Merci Pena Splendeur Mbongo pas yeba quitter. Mais aujourd'hui, nous allons parler des actualités et c'était une façon pour moi de blaguer avec les amis. Un grand merci Nabino surtout mais non dit premier na zongeli déjà.
Moussala Yango. Aujourd'hui, je me suis préoccupé à le plus vite possible parce que You Arena, là, samedi, dimanche, on ne pouvait pas se déplacer par rapport à Nene, puis lundi, en auto, d'actualité, petit frère Yafali, Koko Yafali, Toyebité, positionnement des années. Mais aujourd'hui, on va parler tant qu'artiste musicien et puis écrivain, chansonnier de Moralobaka. Il s'appelle Splendeur Mbongo. Ndengenini de Konangambote. Kimia, non dit premier. Joyeux Arena. Pareillement. Splendeur. Nakiti na palais chez eux. Voilà, na palais. Yo yebi biso toza batabozité toza pe batabozangité. Mais ça va déjà, jeune garçon déjà le pango déjà c'est bon et puis palin c'est bon donc oui effort to sali mais PNP à aigle na bénéficié pe moi babiloko moi ebelé pe na aigle na bénéficié des voitures na ngamo na sali makasi na PAP Juke yango moni bakesala bacha. Oh ndozana standing op na loi na trois plans standing on donc cheval blanc cheval noir donc nyonso mibale na mibale po tana kotaki sikana nzamba tindinga epa ba RS donc ya la mwasi tango amonesko na zota trois plans na parking nde abandito bandi so bandi tout na ngati oza mabele na bi rien abi mais biloko yo ndeza bongo et tout akabatu mais le pango tout akabatu te le côté kade otika na moko et puis atenga cop na mutune moko ba ebani ya terrain na teki pe des plans na zupe terrain bien na monique atenga na nzela bien donc a douter tenga pe na koma baer bien sûr voilà félicitations Splendeur mais ils aura toujours bien comment on évolution à mon tour mais tant vous soulevez que Pemenia aigle cela veut dire quoi Pemenia aigle de temps au commis Pemenia fallait que le ba bien ende ba porte fungwami misusu en quelque sorte oui ko reconnaître pe fallait pour papo na minute fallait pour pas simitron na musique il y a Congo il y a Afrique il y a monde entier donc as artistes kakate il y a communauté donc ça na belé ya batu o balingaka tellement ya kosakanate donc ba warrior misusu neti nazolo baneti cheval blanc wana eza boss moko boye asepelana fali to yema tapesa ingango cheval noir wana eza kinga mona zaki na ndamba mbongo mutu moko pasepelana aigle trop abaksenga parti na peya kango juke pe même ma ngamona zaki na la mais mu bato pe basepelana aigle donc nga bato bazolinga nga ebeleza bato basepelana aigle quoi. OK. Voilà. D'accord. Mais ça quand même cause la reconnaissance à travers bah œuvre à Fali mais il au monde ngana tunayo. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait ya ko banda ko loba bola mo ya Fali? Bola mo Fali ko loba ngona banango kala mais tellement tozaki ba héros de l'ombre mutu moya yeba ezate to sala ku ba dispute trop na ba leader rebellion na bando travailler na bango kala na ba parler au monde yango yo côté la Fali boye na bina côté la Fali te ba côté la mutu aza faible Fali aza fort il faut ko loba makamnaye na ba leader ba doza peme na ba bando sala net ki ba boya Fali ba ndima ka Fali mais sikoyo na ba parler mais so yo oye sikoyo augmenter sikoyo ba ndima mais on dirait ba comprendre te ke ba ndima ba comprendre te ke ba ndima siko yo oyo talisa bango ozondima bien te il faut ndima boy au moins ba telemeli yoko na sens wana donc on reconnaître Fali eza naturellement eza te ke soki ozo luko o foxango te na foxango te eza naturellement. Alors togolo ba pe ke oza lelo na famille warrior tout le monde est un warrior. Bon, il y a un sens à moi, être fan de Fali pour pas. Aux warrior, il y a fanatique à Fali. Je suis Fali. De exagérer. Je suis Fali. Donc on est les qui n'a cause à la fan, mais osa c'est quoi mout. D'accord, Splendeur. Tu vas aller solo à You Arena le 25 novembre.
ndenge lekeli ndenge wana. Est-ce que tu t'es attendu à mon résultat wana? Ndenge lekeli wana? Oui. Pour Ozela qui a solo. Oui, il fallait un grand artiste. Et là aussi na yaki ndeko kamwa po kosala mabongo na kamwa etenga na kamwa ekaka ba mila lokwa guerre za na France. Et là na kamwa ka yangwana. Balobi ba déployer ba mila oyo même Michael Jackson on a témoignage à ba combattant même Michael Jackson de survivant ba ngeba bimisa ngote. Yango na lobby même na bokechu banda chama ko en Europe. Atikala mona ba mila bongo te na concert africain. Ezala ya bongo yango monike bokechu malgré libumuni azana souplicité ya robenda ngo po ayo sa des ordres na ba concert abatu mais jour amona comprendre gite te wana lobi malgré libumuna ya munene mazana souplicité au monde to lobaka ke muto aza munene maza aza souple bokechu nazaka libumune nazaka pe souple po omona ke alembaka ta ju courage alongwe bananda kuneti ko yo sa des ordres na ba concert abatu mais jour ango sikoyo tam soso benda ki pe libumu mais libumu ezoboya ko koma tina yu arena donc yemoko dega bambila wa monaki alobi il paraîtait que mérité moi mobali aza camarade na bisote ya nga na bande koloba babande koloba soki fallait asengi pardon te akobeta te siko phénomène combatté banda depuis kala fallait abeta ka 105 pardon on a moment oyo a Melissa Macron moi loko na bandal siko bozo zela na moment on a senga bino pardon na France c'est impossible pourtant Macron melaki na mte pardon ezalaki siko na ngunga o pardon e utarape mais il y a un peu de baké concert zaki concert moko macronisé et certaines personnes débordent koko matina lo baké mais fallait à moi si il y a Macron il y a ngwani sali bimbongo kasi mutu soka zo sa makambu o ezolekela bino boko employé ba monyo so obino bolingi omoni makambo fali asalaka ngana lobaka omoni kala tanto zena ba teva cookie to bando ata ba film pe ya ba américain so omoni plasma na TV plaza penda ya plasma na TV yo ozo kantane teza ja caméra uma bolo o ba mise en scène donc to zena retard mais solo lelo tanto mona ngona mirboye tu yo comprendre que tu es en retard parce que makambu fallait ça que ça des niveaux eza likolo so mutu na comme na niveau wana te abanda ko tsa ba malobane o yemo kwa lingi mais mukola ko koma a comprendre o fallait ça que ça na normal biso nde to en retard donc pour batelo mbila bongo et senga te ka il faut ça na l'art il faut zapper na relation ozana pouvoir nini donc fallait ana pouvoir pouvoir en hôtel ou j'aime ya bandal mais biso avec ta musique les batu tout ba beta biso to ba créature ya nkoloti nzambe moko na pouvoir mu pe papa mba soke ye awa o mona nde mataba makasa il faut pe mutu biso pe to zaka batu to aba nzambe mena forme mutu po nzambe moko alobaki adage moko boye ke bino boko sala kolekanga parce que eza adage moko boye bato ba yeba adage wana baza bato ba monaka loin donc makambo fallait ça les asiko makambo nzambe mais na forme mutu mais là bien splendide est-ce que vous comprendre des grands makambo vous savez que le même jour match Isaac en France mais ba longoli yango bazon qui sont vendredi pour fallait obeta samedi est-ce que vous savez que artiste musicien belé fallait ba beta samedi wana ba annuler ba concert na bango en France pour fallait obeta samedi kasi level. Est-ce que vous comprenez les degrés? Tala siko degré, il y a valeur wana bazo PC na France. Pour le nini, il y a ça bongo sikoyo so au côté si parce que ce total en termes il y a streaming, en termes il y a vente, tout ça ba artiste belé na France au basel là ba makambo te mais quand même batté car diamant tout ça mais Fally n'a pas beaucoup de diamants Fally ne vend pas de disques d'or belé ndé ba on va ça là pourquoi basel là ba on te ba ça na simple mwana ya Congo kasi comparaison za raison te bango baza bango Fally soit en étoile boko za la artiste bo évoluer na France uniquement na France mais bozangi grâce o Fally azana ngo Fally za ba grâce donc nenge azo sala bongo e aba grâce ezate ke ya teka gauche valeur wana o ba pesa esko foi bank sa sko congolais place aza
atala siko valeur za nango po biso to sokola ba mayawa obundi oluki OK poto po sa kayuta msozo wa salaire ba africain tout ba kende Europe ezaka po nango kuna stabilité za mundele acha ba pays wana na ba organisation moko boye eza ndenge mote na Afrique siko ba pays ya bongo bazo respecter fali congolais wa mayele tozwa mayele donc esalamela fali wana ngana olo bango ezaka kibonzambe ate ya pe batuke aleki tous les musiciens bazana Congo na level yo esuna makambo baboya kiango elo esala ki me fali kasi ngana bandeli yango lisusu yango ngana bandeli yango lisusu de wendo parce que bino bozo bino bat petit fali bozo tika koloba makambo ezo choquer batu mitema te quoi na bien soki tobito za pena vrai journaliste nyonso bando ya ma musicien po biso so to tuni bino question boloba ba question za bino so na tunyo siko nani wasala mie ke fali na lelo réponse au PC bato baza vrai na parler so bimisi artiste musu baloba okosi siko eza lukuta to ya solo artiste tu ba yemba na bango batutu bazo yemba batutu pe bazo pousa drapeau ya mboka mais so na tunyo nani wasala mie ke fali so tuninga netindengo na ngala otuno nini fali ya sala o ba musicien na basala te na Congo kasi congolais tango akoma na niveau atuna fali asali nini fo bina fila yo kamawati robino pa yo kamawa ba gaz mawete biso kutu batu to misi na album te photo baluka na weto bandolela po omoni fali azalo wa Yesu abete ba setene kuluzu bino sko botelemi bozolela ya lobi bolela pona ngate me bolela pona masumu na bino sko fali mutasala ba album ebele banda 2006 style lo sala succès sko yana bato basalika ba album na mibale bazo potana nanu so batu na fali asali nini bongo bango kasi bo batu bazana des albums batu na bango nini po fali makamunyo so azo sala bongo kongola tu na fali asali nini bongo sko banzeta okala ngala ningina loba eloko nini nangina tuna bo nazo pe réponse mo exact nini oyo fali asala na musique ya Congo oyo congolais moko asali na nous tant que musicien ko bana na wendo tilelo ni apport ya fali na musique à Congo fallait na touche sika na musique à Congo et puis soko tobito bana na wendo tito mata to bando kitango muke na génération to na banina na génération fali na génération fali tangelanga ba artiste à génération na e o abeta ta 4 fois ba stade d'Afrique 4 fois na ba pays différents oche génération fali c'est qu'il faut bolongola ba mikolo wana pour bango te na bandito to kota na ba branche tokota na ba branche na banina na génération na e tangelanga artiste abeta ta 4 stades na ba pays différents azate to tiena te azate voilà tango tu nanga to kende malembe to kita tangelanga sko na génération na e nani azana ba salle mythique lokola e nani azana Bercy nani azana azate biloko déjà oyo et ça la différence ya fali na bango ya na génération ko tanga sko na génération na za album banda mis album ata album monte katanzadi nani faire pas bimsa album mais kata penzadi te ngana tuni kaka wana yo siko lobi mais conscience no yebi na génération ne combien de bato mis album o kata banzadi pona yo so album ekati nzadi te za nini entre parenthèses okotangela nga des albums ya faire katanzadi te wana ngana ozana précision te atanga ba album ne katanzadi po tamusu ba kombo ko kimanga mais na boye lo album à faire te yo o bando o se basé to tanga ba album yo kutu oza mieux placé au relaxa batuke kombo ya album ya artiste tel comme nango boye kataki nzadi te na kombo ya album boye ekataki nzadi dynastie katinzadi Ferré vena biso Ferré gola tant babandaka na vena biso Aigle na 2006 bazaka pareil oyebi ça s'interdit droit chemin force musique ya mboka monde wando kende tant ba yo bimisa vena biso bimisi Arsenal de belles mélodies kuna be babimisa monde wando kende allez na moment moko yo sala wa akei penda eza normal sko ndeto vanda songa na so vena biso awatala biso na TV boy amona ke mutu mo ya boy azoyebisa eke fali akenda ya za awa webi ke so afani na pala zo mona ke vrende yeyo
azoloba pena vérité omoni mutu so misa album omoni tife afani na parler ningana ah comprendre que mais vie kolingate obunda na conscience babundi sa conscience te tiozo ba ke fallait l'équipe faire azo sepela fort comprendre na bi bongo yo yebite ke ba journaliste boyebite ke fali lelo ezate ka kombo artiste yozo tanga aleki batu nyonso ezaka moko te fali aleki batu nyonso siko soko va na parler la génération na ye soki ovanda na génération te atana génération na été mais karotambo ça ondengwana te soto bimi na branche ya génération na ye aleki tout le monde kaka to na terme en course lelo pe azongeli na ba en course fallait beti martyr faire beti martyr course yango wana tanga omoni martyr ngana benga ngo eza la charité o comprendre soko lesi na parler na yo nde parler za boy na lesi balifanto na bandi awat soki eza siko ba famille nanga na ko liesa bango te omona teke ba lobaki pa famille te attends faire fallait beti le 25 yo arena faire pas beti na Côte d'Ivoire na grande salle à Côte d'Ivoire tala siko nuance eza ndenge moko te so joueur abeta na Congo babengaki nani local soit congolais à local soit soki siko akebeta ata na 3e division ya France akomi nani international professionnel siko ndeni noko sala comparaison ya so toke nango na football comparaison ya bal Afrique na bal Europe ya ndenge moko te et puis jour fallait abeta ki soki tobito tsango na ndenge bal eza le roi finale la coupe du monde na kata finale la coupe du monde omona soki omoni ke bato yo ba organiser football bazamayele jour finale la coupe du monde ata événement monté salamaka éliminatoire soki ya coupe d'Afrique championnat mo ya Afrique mo rezo beta bakanga ngo pourquoi po batu nyonso baza focus na finale tala sikoyo ba concert ebetaki jour moko na événement fali ipupa bat baza focus na nini et puis fali apesa ki batu madeso bana jour ngo OK na cabine boluka giga zate OK na barbo eso me la Beaufort ba eso Beaufort esili ou soit tu eza ba maïtango prix ka pona concert ebeta ma musika tala mbongo akotisi na ba cabine tala mbongo akotisi na ba Château Rouge donc concert moko bomona historique tout le monde yo posala ki wana tamsuso téléphone no teza pila libango bandolu kelango power tout le monde azaki na meto alali pour landaka concert wana sko mutabongo est-ce que tant oyo zwaki pour landa penda concert bon tokeka na ba page concert nini yo bande omona ezaki direct yo arena voilà sikoyo bataka ngo pourquoi po babi nemongo kokota kasi koleka yango wana te sko muto yo aleki sko fallait ya yende za la bongo lokwa fali omoni muto aleki fali même ça bando beta na sangamamba ba page ndeli ngeta direct na ye omoni fali mutu mususu abeta na URE na fali so abeta na sangamamba olingo mona ngo linga baluka bon omoni logique ozo kenango là ça me va jusque là cela veut dire que fali na génération na ye mais koloba koleka ba tutu côté na génération actuelle des autres compliqué actuellement na génération na été aleki vérité na génération na été yango question mona tuna ki nani azo sala mie actuellement kolega fali ngai pété na question na ngana tuna ki yo asali neti nini oyo congolais na uto keno na ba détail o ya sali wana tia génération na ye na bina neti na ndenga musique c'est même na génération na été na batu ya kala nani asali makambo kwa fali azate tangelanga musicien moko azwa disque d'or ya solo certifié pour mona ke mutu moko azwa disque d'or ya solo certifié wana eza défi mutu azwa disque d'or ya solo nde tout le monde balobaka disque d'or ya fali alukuta bayana ya solo na TV nde nini oko qualifier iPhone musu eza chinois musu eza dora sans que oyana ya pirate na original ba mema onyoso mibale faut ba mema nyonso mibale to ni pirate na original te bango ya fali ba osimba te bango ba yena ya bango ya original balaxi mokili caméra benda tala ya original ezalaka boye jusque là na ba mema te yo déjà mona musicien moko mema
teza kuma kama proposer tes places bozo benga déjà faux ba tindo o memango te yo moko mema défi ezaka bongo te o memango pena na plateau moni original yango yo fali alo ba likuta pour comprendre que batu bazo ba disque d'or solo te lelo ba question ya ba disque d'or ba journaliste boko moto na ba leader o bazo akalati lelo ba comment répondre tant mususu ba na ba disque d'or te mais ba na ba nzembo danger lelo ba réponse comment pesa bongo tant que mukolo ko loba nini pour fallait ba disque d'or ya solo ezalaka bongo na yo wana tango ifunga maki ayeba gina ya ba mabe ezalaka après yo yeba ya solo la vie c'est comme ça vous comprenez donc fallait un disque d'or certifié à solo siko yebisa banda musique ya Congo banda na zo disque platine barambo fallait sali siko yango wana banda musique ya Congo banda nani so abimisa album a tourna kaka yo déjà mona ba misa fali ba fandi 1 mois plein à kin exact même sous ça va 7 mois 8 mois awa ezalate ezanga parce que zatanaye génération kasi bon ce que tango ena tant kasi il faut quoi simer il faut batman dima que actuellement fallait aller mutunyo c'est normal même yo moko po yebi journaliste nyo so Congo yebi te bino ba journaliste bo ya rapport ni po bo tchas ko ba mise nyo so les homone tinga so tuninga ba album ebimi album nini eza mie kolega ba album nyoso carrément na roloba pona pesa mutu oya beta album kolega ba album tout courage na tiena place na ke yo sali mie kolega bato na ko yo sangisa te mutamisa album ata 10 concerts na misapi ya betité donc na sangise na mutu azobeta plus de 50 concerts na lo babango nyoso tout baza pareil wana te wana to ba vrai te musique ya Congo baby pona manque à vérité nga artiste son avant na plateau na bimisa album est raté yo yambinga ozobanga ko yebisa nga album est raté OK photos ala bongo penda o fantinga na plateau splendeur nzembo bimisi nzadi ngamo conscience na ngebi keza nzadi mais son avant na plateau ezo kumisa ngezo beta conscience na ngebi ezo beta tozo bomangati ozo barenga est-ce que falinda za bonso avant na plateau journaliste afongola mbanga yebisa album e beta te so yebisa beta te TV gang monde ba supporter ba mais si ko o mona ke moto album peso beta te so yebisa zo beta ba supporter be ba ce qu'on fait comme à bongo. D'accord, Splendeur. Au-delà tout ça, l'actualité, il y a eu Arena. On a vu la réaction de Koffi Olomide. Nzambe, Binoba, Ekelamu, Ekelamu, tout ça. Et aujourd'hui, Koffi Olomide veut nous faire savoir qu'il y a un créateur, Faliaza Ekelamu. Tu dis quoi par là? Est-ce que ça choque? Oui, comme si vient que tout a bordure en déngala, il sait au moins, il est quand même au courant que fallait à hauteur, il y a malgance sous tout main noir morobo et la vie à vie quadra et cause à la net nini. Bon, mutunya soza na droit ya pousser réflexion na yendenga lingeli. Ya yo ezandengeni. Yemoko na munoko na ye. Donc ba propos ya muteza ba propos mutu. D'accord. Omoni netinga boye créature azaka moko. Nzambe mutasala créateur plutôt donc créateur azaka moko mutasala biso bato nyonso nga soki neti na bimishe yo o créer ngate mais o encadrer kanga po eza leader moko te na mboka a former artiste nandeni. Tout le monde sobete pas ya mutu songolo pakala encadrer yo. Toi na différence ya formation na encadrement. Au moni soki ba leader a mboka ba former ba musicien mais ba test ezalate na ba orchestre. Sko ba ça ba tu ba tester pourquoi? Te ba ça ba tu ba tester pourquoi pour ba ba capacité na yo. Place ba former yo. Bazan tinata we ba capacité na yo. Oyeba niko yemba soza guitariste oyeba niko beta guitare ba ko vandi so wana zwa basimba guitare na position zwa kanga wana do ba déchiffrer ngo boy kanga wana re yo yaka zwa nuance te ba yemba ka bongo te zwa nuance ba komo pousse corde vocale no wana bazo former yo tant ba si so former ba komi ko encadrer yo moni skonde to former orchestre na biso to beta ka style mon orchestre na biso to sala ka boy to bina ka boy ba répétition na biso to lata ka boy wana sko komo zo encadrement
après avoir cause formation donc batu nde bakendaka bauta dana ba formation tam so akima bambangu na ba campus apanda ngodi akenda na ba quartier aji ba formation yemoko formation typique tant waye na orchestre batu ba pese micro basa c'est ce qu'on teste avant d'abata soit na capacité ba komi ko encadrer na lokolo ya orchestre donc formateur na musique ya monde kuta za la raté bato ba forma bato zaka so kende nchik ne biso do bando ken nchik bongo ba so bisi bino ba syllabus wana pena ba former bino pourquoi ba lobaka même si bino nde bosala na presse boye mikolo na zo ba formation moko boye donc tango kende kuna oyebi eloko te ba l'action de ba simba caméra bazo peso penda cours formation ngwana mais so si formation tango ya po sala na et pas ado adonda bando encadrer yo omoni biso to sa pas maître quasi moni biso so vana kit na biso apembe to vanda kabwe caméra na biso to chaka ba komi ko encadrer yo forma ezana ba formateur ezana ba encadrer do bato ba formaka ezantik aza créateur te yemo pa lobango jou et sala aza créateur ya fa aloba ouais mutu a créer bato zaka nzambe en sens wana aye peta mso a créer on a idée moko alobeli on a idée yango na bi mutu azali si fali azana ba propos na lelo omoni batu nyonso bayaka na ba orchestre batu ezaka te ba leader ba peso leader akopesa bino tu makambu mais mutu mutazana étoile na ye omoni soki ezaka ke ba leader te nazo boya te zana sisa zela na sisa idée nanga lumière eza mabete même si bino bosa émission boye nde to sa ba clip lumière peso eza bayaka suna lumière donc lumière elingate ko loba lumière wana o eza esuki ka wana boko ba s'appelle lumière musuli kolo po epesa moi séquence mo boy wana ezelo ka oboya te mais problème eza nini soki ezala kaka ke mutaika na orchestre mutu nyonso za na capacité ya kobima koma lokwa fali mais batu nyonso ba komi lokwa fali mais na quartier na te batutu ba leka ba étoile pourquoi pas ndeza boso na bi oyebisanga kombo mwana musala ta mususu ya leader moko ya mboka oya lambaka tanto bonne oyeba te ye pasala ka sipembe na mutalimière boyeba ye boyebete donc eza makasi ya mutu tant bazo promouvoir bino bazo tindika bino étoile na bino nde bando jouer rôle et puis ba musicien tant bayaka na ba orchestre tant basangana kana ba leader yeba ba étoile ya ba musicien wana ezaka pe porté pa ba leader c'est ça la constat sur orchestre ba musicien ba longwe ebele shit ça la mapwani eza quel ba étoile mususu ekei et pe ça rappelle force ezate ka étoile plus étoile et pe ça la force donc fali azaki étoile pe na katia quartier latin ezate ka ye abande ko bénéficier fali pas na o abande ko dégager bande ko servir quartier latin na sens wana Splendeur. Tozela qui quoi dans la sortie médiatique au thé. Tozela qui est abimi a félicité moi nanayo azadine fils ya Quadra Koraman. Mais lelo comment na kofiolo mide na fali pour pana état oyo. Toi-même tu te dis quoi? En tout cas so na longole na musique na kebo ende yo koza na mwana nao so yo na mwana boyo kana te na mwana na papa nani akosa boyo kana mwana faut que le papa aboma moto yango question na tunyo so na mwana na papa bayo kana te nani akoke luka mninga mwana faut que omikite ça combien de fois siko mona vena nga aigle na podium ya quartier latin na mona ba mbobele pour na respect ya papa so monique ndeto okende boye na papa aza papa botinga babilo mususu nazo sepela na ngoteli koloba te so mutaza papa na yo nyonso bando salo bando ba iyo soki okoli eza pe na bana batemelaka papa te papa tamsusu papa boti bino mère na bino akufa papa eli bino nzele mo boye bino botala te papa botelemeliye wana ezalaka to ba bantu siko fali ezambilo mususu akotala boye on a peine et simba te faut moi distance pour na respect ya papa eza nango pe normal na sens wana pour na ngana oloba bongo donc fali acha distance pour na respect ya papa da papa soki eza na bilo mususu papa zo salo zo sepia nango te poni ezaka papa ndinga zo lobela ngabo ndinga zo gangela ngabo e matanga na mutu so na vanda na ko pese réponse mo ya mabe
na yozwa elakeli mabe nakende na ngata na balabala papa tikala bandi koloba wana yo yoka te mwana respect ye wana mais mwana papa zoloba zo finga vandi wana so ekotie akotombo apeli banga abambi papa komisu po papa za na faute te et comme sous moi abebo ata papa fingi falo simbele libanga mais ça devient compliqué splendeur na habité sur mais siko yo pe oyebi lelo papa pas bénéfice na sima mwana ezala raté kaka papa ko bota bino aboko libino tamsu na chambre salon yo mwana obongi okomise na villa so to pesa exemple ya Junana na ba games est-ce que Junana sala ba games na ba dajulo wa bango basali skonde ba games ba bongi bongo fallait Junana acha amona ngote nga perdre na ba on a koma boete te bénéficier succès ya fali e ko sunga pe papa d'après quoi de normalement c'est pelana succès ah ucho loba tout à l'heure awa lumière fali azaki na lumière il y a place à où te pousser pourquoi pas lumière ya moi na pe flèche d'aller accompagner na we retour est-ce que fali ko boya ko pesa papa aboti lumière so kaka coureza facilement mabe soki to bande ko mona fali pupa te na ba concert nyonso babande ko inviter fali pupa nyonso bande ko zala ngana yo to bande ko mona mo tali vidéo moni ya mati moni po elaksa ke o nyonso bat bazolo beza makambo susu tala siko affiche ya anniversaire à quartier latin omoni fali pupa te namoni me batretango voilà soki pataki fali pupa te elinge koma makambo susu batretango mande mo bo nenga te fali azui fali ache pembeni ache faire pembeni azui mama si ache na katikati na bango monene ko mais ça normal bango nyoso ba misa quartier latin parce que moi mama si moi gaya relakisi te ye fois za la bonga za mama donc mama za pena poani batie na katikati jamais balinge batie vena biso fali pupa batie bo batie sindi mama si na suka te batie pena na katikati ba pese valeur na honneur ponze la vie ya ba mama bate eza kutu makambo banjele te ndenge ozolo ba pese valeur tant que mama donc aza pena madame mama batie na katikati omoni soki pa tchaki vena biso aigle te mo kilipe lingelo balisusu donc atie et puis na photo wana il fallait kaka fali azala mutaza na level lelo osali affiche cha été et puis mutango bongo mwana na yo siko non affiche wana confirmé que Kofiaza créateur fali aza créateur bon après le bangonde Kofia yo misal affiche pour non la normal ngande mna pesa non dit normalement faut chaye pour histoire échange raté même vena biso aigle mutu na ndenge salaka na limite ke tia monye loko wana na conscience na zomo na ngweza tam susu hors sens teza hors sens te sens na ngwe yango wana siko batu lelo bazo s'incliner moni fali bon après guerre ils ont bénéficié par nani pour lelo to bi ke famille a Kofiolo mi des enfants bébé na biso Didi Stone na maman na ye et puis na bandeko na ye na oncle na ye bango nyonso tout aujourd'hui position ce fallait pour pas nyonso tout ba vidéo ba en guerre na Kofiolo mide siko ils ont bénéficié pas nani quoi d'accord mana mona ke famille na nga lelo ba komo bundisa nga na sima ya fali popa en tout cas nengo lobi soki guerre na ndimite ke fali ipupa zo sala guerre na mutu omoni asa guerre na mutu et puis soki guerre angonde bo kanta guerre est-ce que fali pupa na temps oyo azana pour sa guerre pas bénéficier bato baluka ka guerre pas bénéficier za bato oyo bazana manquement basal mythique baza faible donc ba diembela ka bilo mobwe fali azana tenter ya ko diembela guerre azana tenter soki ya nini juste kaka omoni ndenge to saka boye yo za bato balingaka yo lelo bato mo bakoleka matin midi soir bazo finga yo yo yebi pete za bato misu baleki na TV ba yo bundela yo parce que tant que yo oyebi no pe bato wana te oza ni ba numéro na bango okepekisa bango ndeni ndena mona dernièrement ande bazoloba soki bakangisi bato fali ipupa abimisaka bato oui parce que
eza normal eza eza normal bakangisa motu fali ipupa bimisa bato ebi pourquoi omoni ngaso na boti bana na kati ya bana tobota bana lolenge na lolenge mwana musako okoma kuluna aka kati mutu na nzela est-ce que papa ne mutatindia koma kuluna kata mutu mais tant que na motema papa amoni ke mwana na sali mabe na kotiki na prison bongo te osufrir abimisi ye mais ko bimisa ye ana ba compte moko ko régler pa na ye omoni ngezaka donc eli ko lobate soki papa bo chose komi kuluna ye mutatindia koma kuluna te tango kata mutu ko bimiso fali abimisa bato pona mawa aza mutu na yebi asali mabe mena ko sundola ete donc fali ka muta liboso soka tiki mutu kuna na prison bino bato liboso bokoloba mutu moko defendaki fali bakange fali asundoli ebo mise sumabe moni donc makamusu si photo mona ngweza normal bakangi mutu oyo azaka na fali eza normal fali abimisa ye soki mutana na capacité ya komi bimisa te na sens wana batu bapesi encouragement remerciement pas fali pour pas et puis félicitations plutôt et pas fali pour pas mais na ba via wenge to moni vient biso Blaise Bula a changé pe makambo alobi abi fali aza moto aza mai aza atangi 4 puissances wana surtout fali aza na oui est-ce que ça trahison ya wenge te alobaki alobi mama solo fali aza mupepe fali aza moi fali aza mbula fali aza fali aza nyonso na est-ce que ça provocation te pas ya te za provocation te ba wera sol na ba jeme eza provocation te soki eloko etondi yo na motema bimisa etondi vie via sans it donc bolamu babomba yango te via sans it siko makambo esoki ekomi epa bato nyonso ko lelo bamisien ya Congo ba complexe soko ndimi fali oza yuma ka bango mo bamisien na so bavandi na plateau babeta masolo ba Gims ba Burna Boy siko bato batiaka comme exemple omoni poso bayisi bango fali aleki bango bata exemple ba Burna Boy omoni bakenda obimisa siko bato bata comme exemple siko tango balandaka fali na ba concert babenga bango ba yuma kasi po bata exemple ba Keblak ba Naza ba Daju mais bango e wana bakendaka olanda fali na ba concert bon seke bango pe baza ba warrior to baza ba yuma congolais a raisonné musika te et puis tala siko ba musicien bongo mukolo moko te na peka balinga sala ba featuring na batumsu te bakanga maka no fali ba sa featuring na yo ndeni tant que ba mono za professionnel te taika boya featuring à faire et puis mutava sa featuring na yo il faut tala na ba option ndenge monde évoluer est-ce que ba option wana yo za na ba capacité na ngo est-ce que toucha rango tala bato nyonso baki likola podium afali bazana autotune congolais mo ta vanda na plateau finga Gims azate sko Gims aza grand star masala autotune tala sko bato tout ba teleme na podium ana basalela ka autotune au moins à niveau ce que autotune so salela ngote c'est que non comme professionnel te po eza ba au moins musique eza étape par étape eza makamusu so sala eza yo yeba kité tango okendo koma na niveau okomokuta na makamusu okependa place mo bo mona ke olo ba français mais mutayo ka français azate il faut le baga anglais et tindio ba million na komo fréquenter faut na école anglais yo mo école anglais parce que muto na comme na niveau na te solo e bangla comme bengo maman complexé yebe bangla mabema ayebite ke yo zo yekola pour comme na niveau mo boy mukolo ya koma a comprendre na bande ko seka muto pamba fali ba seka ka ya UPR ayimba banzema ba français mais lelo mutu nyonso a comme Hollande banzema ba français donc yé fali makamba sa ke za lokwa bombe mais retardé sur le olumba sima a sali mais a avancer na e donc ikala ya fali yango neza bosika bato c'est le on l'a dit intervention c'est le na moni yango na ba page a vu faire la sala kanda sa ki na martyr aya corriger na eka o moni eloko na loba musique ba misé toze belé mais toza muke beno akisi toza ebelé mais toza muke na lobi o moni
bina filé a ça succès Gaz Maweta ça succès Robino Mnibo ça succès Batutu ba ça succès atanga na sali team na nge sali succès ngana mitu na ga question est-ce que comme il fallait point d'interrogation il faut que protéger na nous mutu moko oazo beta bablo robiso nyoso to mona ga danger yes quoi ça déjà danger en oazo salango faut to batele nanu au moins il fallait pour pas alors mutu mo a telemi na porte ana capacité ya bunda na batu nyoso metango abunda bato babunda na ye ba ke na sima na ye ba soldat pe baza sko ba soldat wana o baza wana bazo lukana no niveau ya kokoma lokwa moto atelemi na porte lokwa na bazwa ngote il faut bato baza sima ba simba mu Congo sko ya fali lokwa yemo za makasi ba simba ye tant ba simba ye bati au mona mi balé to 4 5 ba comme na niveau fali wana fali ya ko céder au moni pena 5 artistes baza na Congo moko abeta yu arena le 10 moko le 15 moko le 20 moko le 25 wana sko zo mona makambo ngo siko ekomi pena na point ndenge bato balingaka sko soki ezaka fali mutu mususu ta sa me bolinga bo bare sko nani osala yebisa na mnicho soki fali alobi na tiki na ngandule na osala lo waye na to monite ma bengi Gaz Maweta avenir voilà net Gaz Maweta bundaka Gaz Maweta so talié na ba plateforme aleki ba leader ebele o bataka manga na koteka na plateforme omoni sko tang bato baza mais ba komi sko lokola falite autant olo bolo ba relève sko tang na ba komi di capte photo protéger sko ti to lukaka to koma ba relève ya fali ipupa sikoyo comment un artiste tang ozoya tang osa vidéo et lokwa liboso elinga sala sko plaisir tango vena biso zo sa vidéo alobi mto abeta yu arena plaisir o comprendre que le alobayemo que on abeta o kasi plaisir ti yemo kwa ju téléphone nenge fali pour pa beti apesi pe date ngape na ya yu arena tango asilisi soka linga sa siko makamne wana zo sala pona master na ye abi master na ngapa zo beta wana ko mba moko double donc fali abeti yemo ko mtalibo so atie téléphone ye pa zo beta apesi pe na non sa master na ye wana normal. Ngolobani qui a comme porte-parole à faire et tout. Te nde nazolo baba tout ne ba otala ba comprendre na lobi boy. Tant wa télémisi caméra na ye. Fala banda na oloba. Siko oyebi ngaso déjà ngande na défendre ka fali poupa, eza normal na capacité directement bomo na comme na capacité te osala wa fali. Bango pe bandi maganda zu téléphone ne wana ye pas comme na capacité te osala wa fali. Ye mo ka zomo na ngape ta musuna kokate. Master nanga ta musunda ko za na mo capacité wana ya ko kende liboso ya ko sala makambo ngo. On est d'accord? Mais c'est normalite. Pour moto azana est-ce que fali ndaza bongo ndaza na téléphone na ye bongo? Maloba mabe. Te naza maloba mabe te nazolo ba vérité fali nenga zu téléphone na ye. Ye ba fali soka ye koloba po ye tam susu aloba pe makambo ba petit na ye akota Gaz Maweta tangi pe Splendeur so Splendeur abeta tam susu na mpasa na ye akoya bon bo soutenir petit na Splendeur azobeta na mpasa mais le 8 oyo tokutani biso nyonso na Wembley omona ce que loka bimisi après avoir ko soutenir concert en mpasa bimisi bino Wembley elaxi maman munene ne comment mutakoyo azwatie téléphone yemoko abimisi na oya yete mais azoluka bimisa ya mutu o ezana espérons poto zana na espérons lelo makambo ko sezate ngai ba postaki ba photo ya ba fiche ya ba leader mususu biso to finga marato ba landio pena na privé na répondant mutana phrase ka mukena bi papa ozoya kokomela nga na mayele na yo kende na plateforme ya salwana so moni ba poster ya kokoma lisusu lelo komo tel biso affiche na kima mbangu sote obeta na sala okapi na kima na plateforme ya okapi oeza pena monétiser certifié na kepena na taliso na moni ba poster ya solo lelo komate o postele biso eloko na ba plateforme ya ba sala wana ozobeta po ekoma yu arena na dans plateforme na ye Wembley ya zanango so il fallait poster to kimi mbangu to getala ba poster pe lelo koma bongo. Donc, ce qu'on a posté, pour salle nyonso ezaka programmé. Et quand on a mutu manifestation ça lundi, yo ko sabatu obeta ce qu'on a kata na jeudi. Tam ce programme sur ça na bou, ba mise lo date mais yo sabatu obeta jeudi, ta la manifestation ça jeudi. Au monisco le long des monde comme na vitesse mais kala mutu nyo ata ba vena biso ba sala musique ya kala. Yo ka sinyo so bandolo bezaka vérité. Eza vérité te pour internet ezaka te bozondima.
lelo nde siko tokoma olandela bamakambi lelo siko tokoma olandela lelo koma siko pasi po mutu akosa donc so okosi baokanga yo. Ok. Donc normalement pense le oui moi bandasdati na ye oyebi ke tangu ve na biso atie chombo. Ok. Asa video ngana kasi ke ndeza bongo asa pena video mo boye yepe yu arena te yo pose la yo namona ka eloko siko ya mabe tango sa video alobi fali ba corriger to professeur na yazo pese cours sko ngana comprendre te debiso to tangela ndule boye na yebi koma professeur na biso apesa so cours sko so tuni fali koma professeur nena na yebi te so lo banani po professeur eza muto alaction ndule te sko ndeni muto bosana entreprise moko ko koma professeur na yo bino tu bozaka na mutu moko azaki encadrer bino na entreprise o bande ko sala sikoyo ndenge nini akokoma professeur. Par contre fali pour pasara chef d'orchestre na quartier latin ozo siko niveau azara chef d'orchestre na quartier c'est latin. normalement chef on mutabanda opesa ba directive mais chef d'orchestre boyo kayeti boyo kaye puis tangu azolo ba professeur bongo video nini amona fali ipo pa bafandi ta mususu na ba artiste nde bazobeta guitare fali azoyemba ezalaka fali azobeta guitare bazoyemba na baninga na ye sikoyo na mutu na kibomoto ndenyo ko loba mabongo wa o ezaka ba vérité eza mafinga te eza vérité lelo mutu nyoso komo ya leka komo ya pakola fali buzoba et puis bablo mususu peso vandi boeza kimutema mabe yebi ndule betami penda bongo réussite total na bato baza na France yo moko mona ki otalaki nde bawasa ba video na ndenge bazolo baba fanda na bango na Paris mais batikala komona 1000 bongo te na ba concert eleki kitoko bongo mais omoni artiste mususu ya jupe na téléphone soki ezaki ye moko donc fali obeta no kosi ngana zo beta yo arena na zo konjango mais soko ye o tepe na chombo boy pona mutu mususu yo moko mitala bien donc fallait sonner ça là quand même. Oh mais ezagate omoni sikoyo yana bat misusu ba pesa ba réponse sans le savoir tant bazolo ba fallait za guide tant bozo boya mais comment soit ça les locaux bino bozo ya bo salango pour le ba correction wana polingo kotsa ko banga tolingo kotsa doute na kata makamba correction oya beti ou pas beti te fallait penga na lobaka boye nini yango esilaka te ke fali abandaka kaka ezala pe mbatu misusu babandi fali nda leki na TV azozela omoi nde balobaka ke bazokorge fali fali ezalaka ke bango batu misusu babandi babinde to beti boye mutu nyonso ayo beta na se po dato sisi correction pourquoi ezalaka mutu moko abeti po boye akorge sko tangu fali abetaka est-ce que yake na kobeta ya foxing abetaka ya normal po okobeta no pe ata yo soza lar nao oko tsape na yo arena po za ngo salte oko louer peti o louo beti na yo mais qu'on a moto abeti sans forcing ex bokokani te bokokani te po so ke na boulevard ba camion nyo se tambola est-ce que ça même prix mais bino nyo so bota ma boulevard ataki mbamba le tambola ketchi pe tambola ketchi pa ko ou la penzela na Range Rover o ba somi benes si katam sous ça 20 000 mais aweli pe nzela pena ketch mo basomita musu 3 shaba yana ngundenge moko sko omonde musique ya Congo eza bango nyonso bakoza na kata boulevard ba musicien to tche bakar fallait za lokwa car mosco eza cher yana ngo normal awela nzela na bato tout ninga okende boye bino nyonso tambo wana kata car na vola ba comprendre car wana eza mninga langa te na tout en côté pour na tout en côté po yana ba car mususu ba roulage ba banga hotel misa azomona ngo ka boye ba komi ni laisser passer ni eloko yemo atalika filmer jipe vimba libanga yemo abi kebako ata mutana na kata ne autorité tata atazani te banga mais mutu mo ya ketch ba roulage ba yaka na no yenge yo tabwe e ko zape mukonza zana kati mamo sali po nini atalaki eta ya mutuka donc eza ndenge moko na fali na musique ya Congo soto tche na chombo aza iPhone soto tche na ndenge mituka yo mo luka sko mituka eleki ba mituka so tche na bandenge ya ba soki ya ba gilet ba nini ya ozaka le prix allez ba tout. D'accord, voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs.
fidèle internaute plutôt, comprenez, je suis entre la télé et l'internet. Et Bandeko Balandibiso, c'était Splendeur. Mais Splendeur n'a eu moko. Tu as dit à travailler avec Fally par rapport à ma chanson, tout rien qu'à. Au moni, vena biso Fally. Tant on a la parole, on a pas ça. Banzembo ebi na lukaka deux fois mena rataye. Sikoyo après avoir kokuta na vena nga Fally, eza sikoyo te vena nga moninga au comité des musiciens. Na média atali pecho saka boulone bien. Sikoyo à part makamunyo soko sangana kozalanga na vena fa moi ta gaz mawete à part makamunyo c'est saka art. Gaz aza artiste, Fally aza artiste. Donc ndenge mo penanga nga pena za artiste toi to zana ba projet. Wana za nango normal ba artiste soki ba za projet. So moni vena biso bozi na Fally we ba ke au projet. OK. O moni vena biso JDT na Fally ba au projet. Eza ndenge moko. Sko ba projet ndenge moko alobaka ke ndena zobeta yu arena na posa te na tanga ba invité boya kaka nano. Donc dès que na vena biso Fally batu batala kaka. Bon comprendre. D'accord. Et pese nga posa autour na auto zelanine mais yo moko lobi batu batala kaka. Voilà, batu batala kaka. D'accord. Merci beaucoup pour l'opportunité pese biso na toma lelo. Merci. Et elo obak sezate. Oui, elo ko na obak kaka ke conseil na opesa na boketu oyo esalamaki na yu arena. Eza lokola ke omoni ndo kiswa sali mabe soki amoni asuki mokola suka apota bando kiti donc yepe ndenge za bongo fa vandisa moi quelque bato batika laloba totika po o basala bani za komba libumu moni babenga ngo komba libumu ovida zele bambolo vite basala kango pona libumu na bango. D'accord. Po soki eza komba pona mboka ndeni boko combattre culture ya mboka bozana posa ba ivoirien ba leka biso. Comment combat ngwe ya kana musique à part musique yo mona da combat mususu Léopard pa beta raponi ba bokecho ya katembangu bokota nde Léopard azo beta bongo bokende na martyr bo panza ba beta te pona lo barate. Donc été ya ye même s'il fallait comme na Belgique azani lo wa osala te po azaka 100 mètres. Donc message na ngana pesa pona ba combattre yango wana ba longwa koza ba combat libumu ba sala combat ya solo moni combat na bango nde ba sala ebela ba combattre baza kunati combat eza kota na western tinda mbongo na Afrique aussi li samwa nzala o eza tamusu na Afrique otinde ndeko no 100 200 300 aza en difficulté combat yango nati na ebisi bango combat ka fota téléphone liboso wana koma cop et puis au mona mutu mususu aloba ke fali na beti na France na Belgique akokobeta te za mboka boketu ata président ya Belgique abi boketu te ayebi te bon ba sa boketu communauté congolaise ne yebi ndinga tsaka caméra ne bongoti a défendre drapeau mboka na nini mutu président Belgique akoyeba za Fally Ipupa potango atala za artiste musicien sko boketu ba yebi wapi mutu neti Fally abeta concert na Belgique te pona boketu donc ababosa na kuma kamba pardon wana na opesa mbote na venanga Willy Musheni code mondial Kojo Kamanche Vigo de Campo Rabira Boun na opesa mbote na venanga Pelou Color héritier minimu na Switzerland na pesi batu tout balandi biso ba mbote créance le sala l'enjilwa le plus célèbre single wana o elingaki bima le 11 via posta ki na ba page na ye po vie ayebi penda ko sukisa bato tant on a bandé ko reconnaître Fally Ipupa TV batunyo so bandé ko ba Fally a reconnaître yote via beta ngo na TV mukile fani mamonie tant on a posté via na ba page na nga bat bazolobo ya posté yote via posté na ba page mukile fani nie nyonso ba loba o yo za pe na Fally o boy soki bolobi bando zoka ba réponse réponse na ngosko ezanga te bando zaka vie moko. D'accord, voilà, merci beaucoup, c'était Splendeur Mbongo, un grand merci à toi. Lui il parle très bien, Azaya parolier boy tu parolier wa bibi ça comme je dis un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis et pour l'instant restez connectés à Congo Mokili Télévision, abonnez-vous massivement, partagez l'émission si vous avez aimé, ceux qui peuvent voir na bas sujet
questions, beaucoup mélange à privé, le numéro est affiché à bord de vos écrans 081 021 55 35 et zanga non dit premier appelé solo la moi trop beau puis ça appelle moi ba idée et voilà Splendeur ngai le 24 nazana nazosala na la se cagnotte moko pona fona liana ba demini na liana ba personne handicap et puis na ba orphelin tout ça kusala mo ba don et cagnotte déjà lancé le 20 na muntu asala rayo poza de oza star on appelle na ba lar na yo ba nini donc cagnotte yango wana na lancé déjà quand na bisa ke biso toza ba to bozuité toza pe bazangité mais to contribuer à kaka donc essentiel au PSI qui au PSAT. D'accord. Voilà, on a lancé cagnotte comme ça na bandeko tout bazana Europe, tout bazana Afrique, bazana Kinshasa, bazana Poto, bazana États-Unis, bazana Canada, bazana partout en Afrique du Sud, bazana Angola, bazana partout au Zolandanga, au lingi ko soutenir action en salle le 24 décembre. Pour nous kende kotala ba orphelin pe ko liana ba orphelin ba demini ba tunyo soto ba personne handicap tout ça et soutenir ngai parce que nazo salelo mo ya munene makasi question de dire un grand merci à Dieu parce que nzambe ne mta permettre ba circonstance wana sale ma pona bandeko ba orphelin ngape naza orphelin de père et de mère lokola ba ndeko belé on va se retrouver na ba balabala lelo bandeko belé va se retrouver que baza dépourvu na vie baza désespéré parce que justement à Bukana Makono y va tenir na wa sala et nzambe à travers biso na onzamba zo pesa biso mo muke et na mitema malamu bozaka nango ko soutenir nga numéro yango wana boko ko benga otindi na mpesa otindi na ba agence tout so bengi nga kaka mona mosi mona mobali ya motema malamu azolanda ngai non di premier bo aider biso po to ko ka ko sala le 20 décembre et d'un côté tout souk ça vous aura cagnotte la biso plutôt et tokutani prochainement. Ciao. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. En croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour
notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.